Prison hérodiaque, ezali loko la prison présidentielle. Bakanga ka n'importe qui te. Bakanga bat bazan étoile. OK. Mutu alinga bimisa mutu. Saratola TV. Prison hérodiaque. Oza inosa ba okosoma mandingu wana. Bakoko selo ba coller na poso na yo. Keno oyibi olongo entreprise. Ezana batolo ya mami yibi me baza mi yibite. Ndeko mona kona na kati ya prison wana. Mutu akufa innocent. Mais Hérode azana sima. Soko moni me bloka bon comme la vie. Yeba que non oza déjà na kati ya prison hérodiaque. Saratola TV. Osala pour réussir na vie. Ba baby si yango. Hérode baby ça ba talent ya batu. A baby ça ba don ya batu. Ou ezali base parce que il y a des dons qui aident les dons dominants. Na koza naza pasteur mais naza pe musicien. Mais comment ça naza coiffeur et ça là que non ezaki don moko qui a aidé mes dons dominants. OK, OK. Saratola TV. Et mutu akoti na kata prison Hérode. Ba géolier wana. Ba géolier bazanani. Ba géolier ce sont des prisonniers qui se trouvent dans la prison pour emprisonner ceux qui sont emprisonnés. Saratola TV. Bezolo baboye. Et suka ki ndengwana te. Otuna ki comment ko sala pona ko bima na kati ya prison. Bimande nini? Bibezo ba kino na kati ya prison Hérode. Po Pierre azaki wana déjà babotola ki étoile na ye. Akome na mulili. La Bible dit les jours où précéda, les jours où Hérode allait les faire comparaître devant les gens, devant le public pour les tuer. Un ange du Seigneur entra en prison. La première des choses, ange a fongoli na numwinda, pelisi mwinda pa. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, bienvenue dans l'émission na biso ya analysons tous ensemble où Ezala Bongo présenté par la vôtre Saratola et comme invité spécial, invité du jour na biso na kata émission Oyo Ezala Bongo, le prophète Mobi qui s'y bénit du ciel, le docteur Patrick. En tout cas, les autres la 5 grandes prisons qui combattent les étoiles. Naebi ke to sola kana bino na docteur Patrick makambo etali ba étoile rouge vert ba étoile filante to lobela makamba ba étoile belé mais naebi ke to kozongela ngo lisusu. Alors mutu nyonso tout azalaka na étoile wana ezalaka toujours combattu et toza na 5 grandes na bien 5 grandes prisons qui combattent les étoiles. Na kata 5 grandes prisons wana to lobela ngo na docteur Patrick a ko expliquer biso ba prison wana moko et puis to comprendre ba o bo comprendre te ka ndenge to salaka o komeli docteur Patrick na privé soit o tikeli biso na kati ya commentaire na émission o ekolanda docteur Patrick akoya lisusu ko limbola pe ko expliquer pour batu nyonso tout ba comprendre. Toza na prison ya liboso, prison hérodiaque avec les geôliers. Tant que tozolo be la prison hérodiaque bomi tuna prison hérodiaque suni tozo kamo Hérode nakati. Deuxième prison toza na prison de coalition familiale. Tozo ka déjà famille coalition donc ezola ki sa famille mususu bayokani na famille na bino bakotisi na kati ya prison okangami na minyololo. Alors troisième prison tozolo be la prison des Philistins, des grands et des petits. Explication na tozongo pas docteur Patrick. Quatrième prison tozolo be la prison pharaonique avec le chef de corvée. Pharaonique, on voit le mot pharaon. Cinquième prison, la prison babylonienne qui capture l'étoile. Et ça très clair. Prison babylonienne, tout le monde a ville à Babylone. Donc voilà, merci beaucoup na bande connaissance tout oyo vraiment bozala ka brancher scotcher na émission qui toko oyo analyser tous ensemble pour partager déjà émission botine de la bandeko botine de la famille et kozala malamu mingi pona kosunga biso pe libota mobimba. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarato la grand esprit première dame futur député Tobi Tenzambe ya kosunga makambo wana ekola tanzoto. Amen. Et kukitatina bana na yo. Amen. La prophétie ne perd jamais. La prophétie, c'est prédire à l'avance les choses qui arrivent. Amen. Na pamboli yo pona koyamba biso na mission monene oyo ezali mission moko za na responsabilité makasi. Ouais. Ko enseigner peuple de Dieu balongo na libulu ba kende na place malamu. Parce que ceux qui combat spirituel étaient ami mabe
bat ba okeli felo il faut bat ba bunda bien babunda contre masumu babunda contre bandoki parce que so boy yo le benga via sanctification bandoki talingate so na pesi tama gauche ba beti na ba c'est à droite côté okufa mobola akufa mabe na webi sonde mobola akufa mabe c'est docteur parce que mobola akufa deni liwa différence entre liwa mobola na mozi mobola boti bana 15 Azal lupangu te yemo locataire. Déjà liwe bandi mabe déjà. Vraiment. Omona muto mobola wana akonyoko la bato akobela. Azo banga kokufa ba otika testament epa ya nani. Akotika testament ya nini? E omona mobola soka ke hôpital kokufa. Akokosa keno nazana posa ko lié loko moko. Wala liwa bobola. Bokende kolamela ngangulu na ngai po eko umela. Tingule lembaka po akufa. Po azana héritage te, lupango ezate, mutu ezate. Docteur Patrick. To bane misali kolo makasi. Bokende kolamela ngangulu. Wana asenge loko aliaka te, asengi ngulu. Aibe umelaka. Umelaka. Po bokende tambo kozonga papa otinda biso toke no lamelo ngulu na ngai okati motema olinga te to mona mobola ko linga te bomona esika zo kende poza lo otikate mais riche obenga bino veni voilà le testament lupanga gomeza yo oya makapani za leki bowela na te ngana kena nga j'ai fait mon travail naki na mokina boti bino et c'est tout leki zo bana papa kimia mais oya ba ya babola kuna matanga bat ba olela po nini papa za locataire donc nengeza maman zo lela ba olela po ba ebiska ba okendete mais au mona liwe ya riche qui mezali bazwa na miliki bazwa na mateka mapa leke bideke non na oya na wela na yati yazi meuble yo na pas une richesse c'est tout donc je voulais prier avant de commencer cette émission. Éternel et bon Dieu le Tout-Puissant n'a pas molio pour l'émission Kitoko. Zana biso du début jusqu'à la fin. Ticket comme on a été avec succès, va comprendre enseignement oyo. Pour te bima na kata ba prison pharaonique, ba prison hérodiaque avec les géoliers au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant Seigneur sur la distraction et routine ba tout que non, ba négliger émission kotala. Na longola on a communé sur Christ. Au bandé émission oyo talango bandel tisuka pour comprendre na communé sur Christ. Amen. Amen. Ah, docteur Patrick, au bandi bise likolo makasi. Tozolo bela 5 grands prisons oyo eza ko combattre ba étoile. Alors ba étoile eza parmi biloko esimbi ba vie à Batu. Ce que eza combattu c'est que vie na yo ko marcher malamu te. Docteur Patrick, prison hérodiaque. Tozolo kamo Hérode eza prisonnier. Merci beaucoup maman Sarah. Na Bible ba Hérode bazaki na nebele. Ba Hérode bazaki ebele tozomona Hérode le Grand. Hérode le Grand yene mutaboti bangonyo surtout ba Hérode bakiti. Tozana Hérode Antipas, tozana Hérode Agrippa, Hérode Philippis. Alors ba Hérode baza ebele. Tant tozoba prison hérodiaque, Hérode azanan. Hérode aza gouverneur ba otine pas César. César azana Italie na Rome, azo placer ba gouverneur parce que l'époque wana ezaki la puissance mondiale, c'est expliquant ma puissance mondiale, 4 puissances c'est Rome. Ils ont dirigé plus de 127 provinces, cela veut dire plus de 127 pays dans Mukili. Alors, déjà, on est à Rotinda, gouverneur. Ils ont les États-Unis, non? Les États-Unis ont 52 États, gouverneur, on peut ça rapport. Et puis, le gouvernement central, on a la rétrocession dans le gouvernement central. Ndenge moko ezalaki ka Hérode. Alors Hérode batinaki na Israël lokola gouverneur. Ba sénateur ya Israël ba van tellement ba se plagi na ye bato bazangi mayele penza. Ba se pena mutu aza étranger ali ba ko komisa roi Hérode. Alors baba ne ko changer. Hérode oyo azalaka natango liwa ya Jésus-Christ. Na kokola Jésus-Christ de Hérode parce que Hérode wana oyo atungisaka liwa Jésus-Christ abunisaka étoile na ye akokufa po nzambe ayebisaki Joseph alobi Joseph zwa mwana na Marie boke en Égypte tango Hérode akokufa
nde bozonga Hérode na kufaki ba ko nommer susu comment ba ko tinde susu gouverneur mususu Hérode mususu osomona. Donc voilà explication il y a le mot Hérode. Alors prison hérodiaque ezali lokola prison présidentielle. Bakanga ka n'importe qui te bakanga bat baza une étoile. OK. Mutu alinga bimisa mutu. Mutu alinga bimisa mutu. Lokola président Diego Milito. Azolinga bimisa mutu na album na ye. Prison hérodiaque ekotala ye bien. Lokola mama Saratola obimisi mutu. Ba otala yo bien. Batu nyonso ba bimisi mutu. Hérode aka ko luka bango atali bango bien. Parce que Jésus-Christ a botami étoile na ye bimi. Na ba mage ba moni. Hérode, Bible il s'est informé avec soin. Lui avec ses magistrats, avec les scribes, avec les anciens du pays. Pour na étoile de Jésus-Christ. Depuis combien de temps l'étoile de Jésus-Christ existait? Alors Hérode soko bimisi mutu ko luka yo. Prison na ye. Ezara prison bako côté la okunate. O mutu otala ote. So côté na prison Hérode et s'il c'est la mort. Parce que Bible zobana Actes des Apôtres chapitre 12. Balobi Hérode fit tuer. Comment Hérode tua Jacques par l'épée. Et tout Israël était content. Soko kotu kuna akoboma Israël mo meko sepela. Pour Israël mo ba noma ki lokola azala roi, c'est pendant qui gouverneur ba sepelaka. Alors nakata ya prison Hérode secours ezalakate. Ndeko mona masolo to solo ki wana. Ya ndeko wana ya gigola wana. Baza bato akoti nakata prison Hérode obimate. Okoti kuna esili c'est la mort. Ce qui l'ange de l'Éternel a été liwana yo. Alors nakata prison ya Hérode. Motif ne liboso ezalaka kokanga ba innocent. Ya kanga ka ba innocent oyebi likambu te. Omona bo pa ba koselo likambu. Ne ba te bele ozomona ke no alongwe musala. Ou soit tu alongwe musala te ba komi ko yina o déjà. Yeba que no porte à prison les a déjà liboso na yo. Ba ko yina yo innocemment. Ba te bele pe ba bengani ba ona libala, mubala yini innocemment. Otie maquillage na yo, olati kitoko, otie parfum, osukola bien, olamela mubali, osanga nyonso, mubali ayini yo innocemment. Akosolo atali kambu. Ezo kaneti mama moko ba yini pa mubali. Yo kana lisolongo mali solongo zanga tin na penza. Mubali ayini mwasi na bengani mwasi ndenge nini. Mwasi tangu ake libala, ake okota libala na mubali na yo na bavandi. Mwasi ayebisa mubali ko mama botinga na pesi comme mama Godé. Tu sais par exemple mama Godé. C'est comme mama Godé. À force à recevoir un moisi. Maman Godé mukomso wanga na biki no zape mwana ngaite. Wana za décision maman na mwana. Mobala yo kangwa biki no na boyo. Oh, obo yanga poni. Na boyo po maman na wanga ni yo. Oh. Maman wanga ni ifo boyanga. Alors pourquoi na boyo? Ndenge maman na bino wanga ni yo. C'est que âge yo pesa ngaza âge na yote. O mkona nga. Po maman na boti yote. Ayebi yote. Abota yote ajo ya yeza ajo pesenga toza mkona nga libale sili. Prison hérodiaque oza inosa ba okosoma mandingu wana. Bako kosela ba kole na poso na yo keno oyibi olongo entreprise. Ezana bato ba mami yibi me baza mi yibite. Ndeko mona keno na kati ya prison wana mutu akufa innocent mais Hérode azana sima. Soko moni be bloka bongo ekomi na vie yeba keno oza déjà na kati ya prison hérodiaque. Abundisaka batu ayako tia batu na kati ya prison ba innocent. Il représente quoi sur le plan spirituel? Oh, mais Hérode a représenté l'esprit d'imposition dans la famille. Au mona na kati ya famille pour soutraper comme Hérode. Batindeli bino ye. Bozaki nete batindeli bino ye. Dans la famille peut tozana ba Hérode. Boko zana Hérode mais boko zapena Hérode batindeli bino Hérode. Ya kotindela. Ya kotindela ba installer ye. Yé mta provoquer liwa. Ba esprit de mort rebelle décision ne zote pas Hérode. Kobo sanate Hérode aluka Yesu amona Yesu te
Pourquoi? Parce que azele ba mage bazonga bako yebisa to moni Jésus to fukami yope la nzela oyo okuta na Jésus. Ba mage ne bazonga kate. Bazwaka nzela mususu. Hérode asilika bimisa loi. Abibana nyonso babota mana 2 ans kitana se bobo mabango. Ba loi musu etiama na famille na bino. Po Hérode ya ko ya na Israël. Ezana ba Hérode ba placer bango na kati ya Israël. Nani oyo yamaki na ndaku na yo? Bino bozaka bongo ke libala etikana me maleki nanga. Akoza aye loko Hérode. Malgré que non mais Hérode a envoyé na kati ya libala na yo. Parce que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Na linga bato na vani na ndaku ye na mwasi na ye bangu bali baboti. Na linga bato bongo. Na boy to boko la baleki. Na boy teleki ya kosunga yo. Mais asili sasa nini? Azongi atika la te na kati ya ndaku libela. Hérode koza la camarade yo brancha ye na kati masono na kati ba faire na yo akoti wana batindi ko tinda aye na mission biso zaki na kati chaîne na awa to monde ba mususu batinda bongo tinda ba na mission ba kende awa o soki jinani o te soki jinani basuka wapi bazaki be Hérode parce que ba moni étoile na yo ko mona ke no recruter mutu na kati ko ba sala ba entreprise yo ko mona ke no engager mutu na ofute mbongo mais azana mission soki yaki na mission te bako kotsa Hérode na kati na ye ba pesi esprit ya mission po Hérode ba kotsa ke pa ya mutu azama lamu mais mutu akomi na keto na kati na ye a changer automatiquement au président ngena zo lia ebele boy biso peto nto banolia ndeni président ozo succès biso peto nto to banozo succès or otinda mite na yango mais okoti kokota po ya kobebisa via bato ozomona donc Hérode azali muto ba ko imposer Hérode ko imposer maladie moko boyibi ke non na famille na bino obela maladie ya minuté mais maladie ya minu comme pas ba no ndenge nini que non na famille no diabète ezalaka mais yo zo souffrir na diabète soko landi malamu maman na bino abela diabète papa na bino abela diabète mais ben imposer diabète na kati ya famille na bino lelo komi ko souffrir na maladie wana au côté déjà na kati ya prison hérodiaque ozomona et Hérode azana pitete soko zu maladie wana il faut ça nini okufa et Hérode nenga zaboyi non le ba que non à travers na ba géolier Batouana to koyiba bon na kati émission alors soko moni ba signe bongo ekoti na vie na yo omoni ba signe bongo ekoti na ndaku na yo fongola miso benga biso to benga na Hérode tala Hérode muta benga na pasteur mosana nzam prophète que je suis parce que yo mo kokate zan va te bele pasteur ngapi na kota ma bondeli na sambeli puissance non na puissance ya pasteur kokanité biso sala musa musute musa to sala ka yango yo o nzambe atinda biso yo ko yeba te que tu es déjà dans la prison mais bando mona ka que non makambo yo simba te makambo yo kita na tuna mutako yeba ndenge nini ke aza ko se retrouver na kati ya prison ya Hérode mais au moins que non esprit ya rétrogradation ezolanda mulimo ya kozonga sima neto benga ka réclamation tala Pierre azana Jésus Pierre azaka na prison Hérode na ndenge molimo tie ko kota prison ya Hérode na ndenge bonzoto Jésus a dit Pierre la nuit le diable était venu te réclamer il y a des réclamations pour te crier comme du froment mais j'avais prié pour toi quand tu seras affermi aussi ses frères tes frères wana c'était sur le plan spirituel il a fallu que nos Pierre a télémela yango soko ki message ba ebisi auto prophétie eza mabe to loto noto mabe il faut au télémela ba noto mabe ba te bele ba télémela kate ba noto mabe ba te bele ba télémela kate ba message mabe ba lo mabe pa tata mwasi na yo ba lo mabe pa noko na okomona okende liboso te télémela ngo et puis benga mosai na nzambe sans effet sans la puissance mutalobe za mona muke mutalobe za investi par Hérode ba tinde ko tinda ndeko mona ba signe ya rétrogradation makambo yeke ne liboso te Pierre akota ki prison déjà molimo tant bazana Jésus-Christ et aye komona yango qui se matérialiser à côté sikoyo physiquement voilà comment Hérode a sala au monde on a signé rétrogradation na santé Hérode a bloqué finance na yo na soutenir ba orphelin na ça sera babola mais le makambo simbate yeba que non on est ba manifestation tu es déjà dans cette prison là aux ans de prison au moins que nous va refus poli parce que ça a 4 masques de rejet ba ko rejeter yo za ba signe au ça la malam me ba box sayo masque de refus poli ato ko tsaki dossier na musala au ra téléphone allo on va t'appeler bien aimé on va t'appeler mais aux là Ikea
Banda ozaki na posa fiancé wana. Beaucoup mesika moko. Et puis que non, chérie, je vais te chercher. Je viendrai. Mais ayaka raté. Chérie, on va arranger. Parce que là, tio déjà masque de refus poli. Bazo refuser poliment. Babo a agressé yo. Nde ba kino ba koma lelo babi. Babo na moi sem na mabete. On ne sait jamais. Il faut que bon kaka. Kozaka peut peut-être de ba refuser poliment. Kalezaki na boyo. To boyani esili mais les insultes ba refuser poliment. Ba to bele ba zo refus poli. Na vie na bango. Na vie à couple. Ozana mubali. Mubali zo refuser akoma ba voyage belé. Mibali misusu akoti nope to mona ba pasteur na ba politicien. Oh maman bana ke va en Afrique du Sud. Que va na poto na ban. Mais ça refus poli, basi ba refuser. Eh yo pasteur otikala yo mo ndengeni. Ndengeni po sara ndeni moi sina bana na poto. Moi sina bana na poto, ina no keite papa pasteur, papa politicien. Ozomona ceux qui ont moni que nous va otine pas mbali bongo ça refus poli. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Metu moko, d'ailleurs ngalinga maman meto minene te. Ba mari faut so mameto mke. Mais oui. So moni mari na meto minene. Eza mabe mari faut meto mke. Pour so boyoka na moi cité. Elle m'a balu ba tutu. Après pour so la raté, elle m'a tutu. Ani na mo pe boy. Meto eza mke. Na pe que ça ba mari ba za na meto minene eza mabe. Meto minene pour na papa. Espace ni ozoluka. Espace anime. Moi, attends, le combat de mariage. Mon masque de refus poli, masque de richesse, dans le barango. Motota la kababi, azana mbongo bile mona kabile zate. Moza piaka. Mona pese musala boezate. Maman moko boye, tant on a un masque de richesse, maman moko boye boye nga pesa musala. Atali ngabi, modèle oza propre aspect na yo. Na ina pesa musala moko boye, ce qui wana piaka. $200 par mois. Moussala ngozanini ya ko garder ba matériel. On ba service moko ya kina kishasa ya ba ko mula banane mais ngana zaka garde matériel so ba sisi moussala. Na osimba ku tupete natala kaka bokota ebimaki combien bokoti combien. Mais maman habité ba ou ba Congo ba boti biloko salité na yo na bi maman na zala moussala te. Abi ngam na moni ke no esima na hote. Esima na hote le ki soin o le ki propre. Bah, c'est un peu les cacahuètes. Masque de richesse et masque de vieillesse. Au moins, on a pensé que moi, c'est comme Mobali, comme quoi lesbienne. Bah, lesbienne, c'est un masque de vieillesse, bah, là, nous sommes Mobali. Bah, vieillir, comme ça, Mobali. Au moins, moi, ça, c'est bien, mais comme un paquet. Des marches en bas, et puis une voix. Et comme un Mobali. Bah, tu veux, bah, ça, t'as namuna mutu mususu wa lesbi otali penza quoi faire mbali mbali autorité mbali akombo ndenge nini ce sont des esprits où il y a répondre pour réduire mutu au silence. Merci beaucoup docteur Patrick. Pour finir pour na lelo na makambo etali prison Hérodiaque soki mutu aza enfermé na kati ya prison Hérodiaque okoki kobima ndenge nini na kati ya prison wana. Merci beaucoup maman Sarah. Nazo moi mukesi makolo bakeno. Soki mutu akoti na kati ya prison Hérodiaque. Hérode wana akotinda ba Géolie. Hérode akolongola mutu bilamba. Na prison Hérode alinga mitakala. Soko koti na kati ya prison Hérode akolongolo bilamba. Hérode alinga batu baza bilamba te. Acte des apôtres chapitre 12. Tant bakangi Pierre babi ke no ba tie na kati ya prison balongole bilamba nyonso balongole sandal balongole ceinture balongole manteau atikal nengwana kindumba penze belo bat basalaka bandumba belo bazana kati ya prison Hérodiaque mulimo ya bilamba Hérode alinga mulimo ya bilamba te ozala bon pour exercer ministère ya kindumba ministère ya kindumba mwa mutu azoka posa ya lamba mukuse onga fi moko dernièrement je savais pasteur na ko sur la ta kola mo vina mukuse na chemise ya mukuse mais na koti chemise na elle moko koto na bi style ni noana tala na nzoto zanango ozoka posa kola mukuse wala mulimo Hérode otino nengwana mulimo Hérode otina mona mobali ba sengli mo bimba sengli atiawa etikili mupolele muto alati chemise me sengli tiawa mais ozana bande capacité ozana pasteur te
wa mulimo Hérode et lamba sous d'autres formes et révélation et lui koloba kolongola mutuna gloire ba no sa musala olongwe parce que Adam na Ève tang ba sumukaki ba ko se reconnaître que no bazaki nu bozaki ni ce qui tang bo sumukaki na mute bozaki na bilamba bato bele bazanga bilamba à cause ya prison ou ya Hérode a longoli sapato et pas ya Pierre sapato ezali base na vie ya mutu. Ce qui m'a lati veste qui toko ensemble complet nous lati libaya bo tamla makolo ngulu na ebite à moi que nous avons tasimo ki mbang mais mutasimo ki mbang faut na kata temple une église mais na libanda te c'est ça et on a longola rabatu base au moins que non musala na yo etindama osala pour réussir na vie ba baby si yango et on a baby saraba tala ya batu a baby saraba don ya batu ezali base parce que il y a des dons qui aident les dons dominants. Na koza naza pasteur mais naza pe musicien mais ko bo santé naza coiffeur et ça là que non ezaki don moko qui a aidé mes dons dominants. OK, c'est là pardon. Tozara na ba don, tozape na ba don dominant. Il y a des dons principaux qu'on appelle les dons dominants et les dons qui aident les dons dominants. Oh. OK. Je m'explique. Oui. Par exemple, neti président Diego limsanga nena otanga komona epona lingende nga yimba makasi o bona ke non don dominé pa na ye soki abandi ko yemba au sentiment que non en tout cas faire ça musicien mais au moins que non s'appelle électricien attendre les classes aza électricien donc les dons qui aident les dons dominants. OK sikoyo ba papa pe belé fo boye ba bozana bana na bino. Quels sont leurs dons dominants? Quels sont les dons qui aident leurs dons dominants? Nous, moi, nous sommes physiciens, comme c'est charpentier. Or, charpenterie, on a les dons qui aident les dons dominants. Souvent, les dons dominants, ils sont inventés. Les dons dominants, ils ont combattu Makasi. Au moins, les dons qui aident les dons dominants, et ben, on a reprimé. Au moins, on a dit Simba, et ça, tout ça, mais dons, ils sont dominants. Il y a un comme stable, il y a un qui partout et ça a combattu. Alors, Hérode a l'ongola sapato. C'est le grand mystère. Or, la Bible dit tous les qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Or, namakolo kune en étoile moko o yaka ko primer le kolo mabele. Ndemo mutake poto, maramesi mate basi ba longoli base. Ba longoli sapato molimo. Ndeko mona Moïse tango aye liboso ya Nzambe na buisson ardent. Nzambe bise longola sapato. Josué écouté un ange de l'Éternel. À longoli sapato. Sapato les a pouvoir égyptien plutôt. Mais le besoin Nzambe longoli ba pouvoir wana. Hérode peut longola pouvoir sapato. Yonga ko memanga l'église wana longola sapato ata physiquement na okité. Na lobby yokani. Na okité. Na kene église mona bandali pa mama oboy. Ayebani pe. Na podium ne avant matata ba pasteur ni ba matata balati sapato te. Moi je ne suis pas ton enfant spirituel. J'aime batunu ba protocole no papa mata wotena bi ngana za ensemble l'église na minoté. Na matine ngwana. Ata muté so yote il faut longolisa sapato poani. Olingo zo nini na kata makona ye. Olingo boto le pouvoir nini. So ko compte na kata prison hérodiaque. A longolo sapato ozanga base ozanga fondation. Ozanga via contrôle via suivi. Nde malade côté la rabat pamba po ba longolo possession. No mo mutakomi na mboka moko boy bat ba oresi me oresi été ba longolo possession. Hérode a longola rabatu sentir ezo la sa vérité. Nde mo na moi ça comme lukuta ozaki apna zaika. Ah ozaki api ka papa bana. Non, mon papa va appeler la tikilote. Ozeka, on a dit combien de matete. A combien de lemba. Lukuta ko saranate. Mubala zo bimana na baleki ya mwasi. Lukuta. Mubala Alexandre n'est pas mwasité. Papa Alexandre n'est pas mwasi. Moi c'est le gérant ndabo. Yo Alexandre mwasi mo te po ani mulima lukuta. Mutuma zo bisanga bi ngali ngola Alexandre mo nyonso tout est sur la salaire na coffre nanga. Ezala mo ba sac moko ma salité ko ma bidon kalaka na zumbo musuna koti kuna mo sa ko yeba te mo ezana kati ko la robwaka ngo ezali akobwaka wana mulimo akikokoto frère na biso mo l'église frère wana en tout cas Satan a visité wana za entre parenthèses
frère on bana ba seme $100 assez maraté bana ba seme $10 ata $5 assez maraté azaka ne lokote nzoka frère wana vana na permanence azana radio nakata radio afongola za électricien afongolaka akotse bambongo kuna akotsa babomba $, salaire akotsa mbongo kuma $1,600 nakata radio wana muibi pele karate mulibe na permanence ibi abilo na permanence moi ba guitare moi téléphone radio na peki to mo ka muto zula radio na ngai radio na radio akala radio ba cassette bande cassette papa radio na ngai papa mulim nanga tungi et lors nous oli na radio ana papa $1,600 tozo lukata ata $10 au pesa kati ata $5 $1,600 nakata permanence nakata radio wana penza réparateur wana muto nginda eza même pas moyibi muto nginda eza réparateur wa koyaka ko bongisa moyibi bato pa batakoet ba tekela muto wana so pan mutona akwesa matana mabeleko mais mukweza pan réparateur nde mutawozwa tango afungola biso botika radio na zanga na bonsa okutana sambo afungola $1,600 angindi lipambolo ya nzambe. Alors Hérode a tellement la vérité. Hérode a tellement la manteau ezali couverture contre Malil. C'est l'ombre du Saint-Esprit. Ce que quand na kata prison Hérode, Saint-Esprit c'est son na kata na ote. Ce que Saint-Esprit longo na kata na yo. Quatre choses se présenter na bomo na yo. Lokuta, vie ya masanga, vie ya ekobo, na vie ya kanda. Kanda ezali porte d'entrée munene. Voilà. Et na kata prison wana Bible zolo baboye. Et suka ki ndengwana te. Otuna ki comment ko sala pona ko bima na kati ya prison. Obimande nini? Bible zo ba kino na kati ya prison Hérode. Po Pierre azaki wana déjà babotola ki étoile na ye. Akome na munili. La Bible dit les jours où précéda, les jours où Hérode allait les faire comparaître devant les gens, devant le public pour les tuer. Un ange du Seigneur entra en prison. La première des choses, ange fongoli na numwinda pelisi mwinda pa. Et toi les onga. Parce que muto balongoli sapat, balongoli sentir vérité, balongoli manteau. Et toi les ressources sont comme muto lili. Sur le plan spirituel, quand la vérité c'est le Christ te quitte, quand le Saint-Esprit te quitte, tu deviens dans les ténèbres. L'ange a besoin ça d'abord mwinda. Et muto quand na kata prison Hérode, ba géolier wana, ba géolier bazanani, ba géolier ce sont des prisonniers qui se trouvent dans la prison pour emprisonner ceux qui sont emprisonnés. Les geôliers, ce sont des prisonniers qui sont dans la prison pour emprisonner ceux qui sont emprisonnés. Ok. Bazali bato bazana kati ya prison, baza déjà ba prisonnier. Pour emprisonner muto oyo azali emprisonné. Ezoka neti ndoki. Ndoki alukaka via mutu. Est-ce que ça béni? Nous avons peut-être dans la prison déjà. Bando qui sont balukaka yo, o balukaka yo. Bango mo bazana kati ya prison, bazape emprisonné. Bako sa ote que nous yone mutoza na prison, otika la kuna. Na bango mo kopie bazana kati ya prison. Alors, ils ont 4 barrières. Il y a des géoliers. Si on va surveiller, on va surveiller la première barrière. Pour Hérode, il y a des bombardiers. Aïe, que non, Moutako qui m'a la première barrière, il faut deuxième barrière. Troisième barrière, quatrième barrière. Sauf qu'il y a Équateur, la prison Ngenga. Mira Liboso, attends, tu as sauté. Mira mi balé, il y a mi satou. Il y a fait côté Moussoubatia, li boulot balion. Oh, oui. Angenga. Angenga, Angenga, Kekuna Osambwe, vie baby kuna. Li boulot à balion. Mais oui, Nangenga wana. Kosakanate, les présidents Mobutu et les Belges ont érigé des prisons. Et les inspirations comme ça, barrière, ce sont des inspirations diaboliques. Ozomona. Alors, les géoliers Liboso, ils sont là. Les géoliers, ce sont des gens qui travaillent dans les squads. Les squads, ce sont les groupes de 4 militaires. Pierre Hazard, Sodaté. Azaka évangéliste, il n'y a pas Mamotei, mais il s'est retrouvé dans la prison, entouré par 18 militaires, 18 géoliers qui font 4 squads, cela veut dire 4 fois 4, 16 militaires, et les 2 gardes qui les gardaient. Alors, premier groupe escouade, ils allaient pour protéger, garder corps.
pour na boma pe corps ndemo na no groupe LBC squad ya ba géolier batungisa nzoto malade belozo bela ezali bango ba géolier ba epona ko tungisa ko garder corps ko pesa nzoto malade esengeli na malade yango na oso na mwana moko ndoki mwana ndoki ebisinga bibu to sala ndeni pona boma mutu to memaka mutu na deuxième monde ndenge nini to ko samise kuna to ya na butu na lupangu tamso atandaki bilamba ou bien abosani papa libanda abosani kombo abosani babula toko zeloko moko objet ya ye ou bien toko simba poignet yo simba ki poignet to simba to meme na monde ya ténèbres toko makuna to betango ebalola tant to bendo ebalola cela veut dire quelque chose qui fait en sorte que nous transformation et se transformer comme un mutu mbala mo eloko ebano loba yo li papa to zwa ki okuna na ndako mama tel bokende ki wapi otokende na banki bokende ki wapi oh non, donc il y a une agence moko zoloko moko boy. Tant ba ko memango na monde ya ténèbres et ba ko ya ko katela moto tumbu do ba memi yokuna. Alors ba surveiller nzoto. Ba jole mususu ba surveiller âme. Deuxième barrière ba surveiller âme. Merci maman Sarah. Âme ba to beleza contrôler. L'âme c'est quoi? C'est le siège des pensées, des émotions, là où il y a l'intelligence et les sentiments. Ah bon? Oui, c'est ça l'âme. Ok. L'âme, c'est une personne dans l'homme. Une personne dans l'homme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous autres, mais âme pêche sumuki. C'est que nous autres sumuka. Exemple, Bible sur le baboué. Celui qui regarde une femme d'autrui pour la convoiter, commet l'adultère avec elle. Est-ce que c'est le corps qui a commis l'adultère avec la femme d'autrui? Non. C'est l'âme qui est sortie. C'est l'âme qui a rêvé la corpulence de cette dame-là qui appartient à un monsieur. Maintenant, l'âme de ce dernier pêche avec cette femme-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et troisième barrière, c'est pour surveiller l'esprit de l'homme. Parce que Moutou Azali chrétien, c'est un être quadripartite. Il a le corps, l'âme, son esprit et l'esprit de Dieu. Moutou a un esprit naïe. L'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc l'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. L'homme a son esprit. Alors troisième barrière, c'est pour surveiller l'esprit de l'homme. On va tout ça bien dans le sixième sens. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme, il y a un moutou et servaka moutou, à kende na monde ya ba pensée, na monde ya ba songe. Au moins na songe, tant que l'autre a bêti yoana, c'est ton esprit qui était voyagé là-bas. Alors, bah j'ai oublié la troisième barrière, bah bundi saka esprit de l'homme. Bako bundiso na ndoto troisième groupe barrière wana yango mo ndoto ba kango kingo ba finayo ba bendo makolo ba oloto kufi nakata mai nakata libulu zobi maté c'est la troisième barrière des corvées et la quatrième barrière c'est pour faire fuir les choses divines. Autant la Bible était prière était so quand nakata prison na prière aux arrêtés autant la Bible était alors ange tango akoti alobi lumière yanan. Et là, et puis, on a sa différence entre qu'on voit l'étoile à Moutouna et l'étoile à Moutou. Ceux qui vont voir l'étoile à Nayo, Makamero Simbate, tout ça, mais ceux qui vont y l'étoile à Nayo, Zaraliwa. Ceux qui vont y l'étoile au Koufa. Mais ceux qui vont voir l'étoile à Nayo, Zipiki Yango, on a Makamou, et on a une barrière, on a une géolie, Toro Bengana barrière. Et la dernière des choses où c'était une porte de fer. Hérode a une porte de fer. Au moins la prière au Sambeli Bandakala. Mais ils ont une porte à faire au Bimarawanate. Mais il y a une seule condition pour sortir de cette grande porte de fer. La Bible dit ceci, Pierre était derrière l'ange. L'ange lui dit, sois derrière moi, suis-moi. Cause à la liboso ange, il faut un assima ange. L'ange c'est moi. L'ange, c'est moi. L'ange, c'est Christ qui vit en moi. L'ange, ce sont des pasteurs, ce sont les hommes de Dieu. Tu ne peux pas être devant de l'homme de Dieu. Il faut que vous soyez derrière l'homme de Dieu. Quand tu as une alliance, la Bible dit, quand l'ange arrive devant la porte de fer qui mène vers la ville, la porte s'ouvrit de soi-même. La porte s'est ouverte d'elle-même. Et ma prison Hérode et si les portes voilà comment on a expliqué prison hérodiaque. O bate belé bakangami. Ozo bota toza na kati ya prison Hérode wana longola déjà bilamba ya kembo ya kubota.
ou soit que nos boti bana bazama l'été et ça va te veler ba boti bana bazaba infirme aboti mona zolo baté mona za baba mona zota mulate mona mubulu combien de bato basi benga na poto oh papa ndenge za boy mwana ngande za bolelo benginga a sinyisenga pinza mikanda aboyinga na longwe mama na ye mulimo na c'est lati déjà nzoto mulimo Hérode. C'est compliqué avec cette histoire d'Hérode, avec sa prison. Alors, ange abimisi Pierre, la Bible dit, étant rentré à lui-même, Pierre s'est dit, voilà, je me suis retrouvé dehors. Ce n'est pas une vision, mais c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui a envoyé son ange pour me délivrer de la prison d'Hérode. Nazo annoncé na batu nyonso. O baza na kati ya prison Hérode. Ozo mona ke no makambo suki ndengwana. Vi les otambo le soma la muté. Complication c'est complication. O ezali première prison to lobeli Hérode. Na ba géolier ba kangara batu. Na expliquer ba géolier très bien awa. O ba bunisa étoile, ba bunisa étoile na on a évité comment? Appelle-nous. Benga biso to bondi la pona yo. Étoile zonga. O longo na kati ya prison ana. Mais quand la parole de Dieu sonne, c'est le temps de ta délivrance. Oh, délivrance n'a conscience, conscience c'est l'équipe délivrance. Parce que ceux qui conscience c'est zongeli mutu, habité fona luka prophète, na bengaï, et comme mon délivrance. La conscience est plus que la délivrance. Il y a un peu de conscience. Conscience c'est l'onga article quoi liboma, article quoi fou, pour être akende na kati ya libulu. Voilà ce que je pouvais expliquer la première prison. Hérodiaque. Merci Nabandeko Nyoso Bolandi, vraiment na boke binyoso émission kitoko oyo makamba boende tolingaka makamba boye o ezo simba ba vie ya batu ezo bongisa peso zongisa batu na nzela to komi na suka émission Dr Patrick na ebité soki oza na message moko ya suka pona ko annoncer comme passage na ona Saratola TV pona ba chrétien nyoso ba na nzambe nyoso ba rolandao message na ko lobeza boye bana na nzambe kama na nzambe amen botika na nzambe boumé anaye ngai na kozongisa te mabe na prophète oyo likala ba chaîne oyo ebele ba chaîne oyo ba combataka yo pona kolukela nga ba problème aza moto amakiona azana nzambe te biso batoto simikisi te biso yo biso batoto ndima kozanga meto batela Yesu po Yesu apesa biso nyonso bato basimbaka kisi asalela nzambe aza complexe napesi merci na nga na yo mama Sarah merci na papa Diego pona ba émission kitoko oyo ya réflexion eza pona libota na nzambe eza la béni na pesi mote na nga na frère na ngai ya cameraman vraiment frère Josué tant moni nga sepela bi docteur na no mono banakala vraiment donc frère Josué nzambe pambola yo na ozela la image makitoko nga personnellement naza couleur bien na ma bien kuna c'est couleur bi mabe frère Josué et na pesi mote na sœur na biso ayeko assister biso iye mutu ya Western Union mbongo ebele nzambe apambola ye Sœur Gloria nzambe apambola ye et puis na bandimi nyonso tozo bongisa prière na biso 40 jours ya ministère les naturel toza l'église na biso en ligne mondiale eza partout baza ya France ya Chine ya Japon ya États-Unis ya Canada to sambelaka à partir à 20h 22h kino 23h10 1 heure du temps de prière sur le côté de prière wana benginga au côté de prière batu belé ba mari de nuit, ba femme de nuit, mais avant là il faut ça mélanger, c'est très important. Voilà ce que je peux dire. Moi tenanga mingi na pesi na maman Odia partir à Canada, maman Odia nzamba pa mulao, na frère Charlie, frère Mbala, frère maman Jenny, na Afrique du Sud, ba frère na Afrique du Sud nzamba pa mulaba bango, nzamba zanabino, et puis na maman Flavien Kabala. Flavien Kabala yo na famille batazo bala en tout cas pambolama. Merci beaucoup Dr Patrick. Merci na bande konyo sto bolandi biso tokutani na bino mbala sima. Au revoir.